Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Kinshasa Mbote, vous êtes tellement belé à la magazine d'actualité au Lingala Facile, plus 243, Mbote Nabino. Justifions position naïe par incapacité, y a ba fils péfir, y a grand pays au République démocratique du Congo situé au cœur de l'Afrique pour na ko restaurer souveraineté na bango tel a été ba propos y a président de la République française Emmanuel Macron lors y a point de presse animé conjointement nomologue naïe congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo samedi eleki na Kinshasa. Emmanuel Macron a placé la population congolaise liboso ya ba responsabilité na bango. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Chose vraie, rappelons que depuis l'annonce de la démocratie au Salam en avril 1990, na maréchal Mobutu Sese Seko, mboka na biso eleki na betape ya mabe ebele. J'ai décidé de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays en optant pour un système de 3 partis politiques, en ce compris le mouvement populaire, raison pour laquelle, dans mon esprit, le multipartisme ne doit entraîner ni prolifération, ni bipolarisation des formations politiques. Juste après, situation économique Yamboka ekomaki catastrophique, bagron et pas fonctionnaire y a l'État, baral bol y a population, suivi na événement malheureux y a pillage en 1991, pe na 1993 et loko et enfonça lisusu davantage mboka na biso ti nakao. Na 1994, 17 avril au 17 juillet, soit durant 3 mois et 10 jours, génocide Yabatouti et Kosalama na Rwanda, causant près d'1 million de morts. République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, ayambaki ba réfugiés rwandais, parmi lesquels ba soldats ya ba force rwandaise, pe ba interamwe, ou ba s'installaki na partie est ya République démocratique du Congo. Ngambu tomema yangwana. Depuis wana ba boya kozonga na mboka na bango, et puis début insécurité et banda wana na est République démocratique du Congo. Malgré koya ya Mzee Laurent Désiré Kabila na 1997 pe Joseph Kabila Kabange na 2001, République démocratique du Congo et réussissa décollage na ngote pe ba makambo ebele et yaki lisusu ko beba durant 18 ans ya Kabila. Na 2018, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a eu pouvoir après l'élection présidentielle, événement marquant, première passation pacifique de pouvoir dans la République démocratique du Congo. C'est l'image que tout un pays attendait. Fachi Beton a coûté situation moko très critique et sur tous les plans Mboka ezalaki déjà na kao, impossible ya ko justifier yango sur le plan économique, politique, social, voire même sport, rien n'est marché et surtout impunité ya ba homme riche ba homme au pouvoir, bangonde ba komaki kosa la loi en complicité na ba autorité judiciaire, d'où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abundaki d'abord pour na ko restaurer état de droit. Quant à la qualité des sanctions des décisions de justice, cause de l'érosion de la confiance entre la justice et notre peuple, j'insiste d'une part sur le renforcement de la sanction contre les magistrats véreux qui n'ont ni vocation ni conviction pour l'idéal de la justice et d'autre part sur l'observance rigoureuse des critères légaux. À l'heure actuelle, où tous allons s'étendre vers l'élection selon la constitution ya mboka, regard nyonso yaba politicien flatteur égoïste, bazali ko réclamer à tout prix tenir ya l'élection, oubliant situation sociale ya population,
pona kotalisa bango keto ko faire croire bango ke mboka iko se développer kaka grâce ya ba élection alors que bazali nde koluka positionnement na bango afin que ba s'enrichir nde na kombo ya population oyo bakosaka chaque jour oubliant souffrance na bango kasi tika to réfléchir élection présidentielle ezali priorité des priorités te to s'occuper nanu na misère ya population situation sécuritaire inquiétante na est République démocratique du Congo to somba mandoki pona kozala na armée ya makasi to futa ba fonctionnaire musolo ya malonga to tombola nanu train de vie ya population bana batanga na ba conditions ya kitoko to tonga ba hôpitaux moderne bongo nde mboka ekotombwama to bandike maloba Emmanuel Macron esengeli pe ezala objet interpellation et pas mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton élection ezali na yango malamu kasi ezali priorité des priorités te to privilégier l'intérêt ya population c'est-à-dire le peuple d'abord et okani. En pleine tournée européenne dans le cadre de la diplomatie parlementaire, l'honorable président Yassena, professeur Modeste Bachilukwebo, Akutanaki na duché ya Luxembourg et Sikawapi Asengaki na grand-duc ya Luxembourg a interpellé Rwanda pote akata ko agresser République démocratique du Congo. Au sortir, président ya chambre haute ya parlement congolais Atalisaki Boye. Nous avons besoin de la paix en République démocratique du Congo. À l'est du pays, nous sommes l'objet d'une agression, d'une attaque du M23 qui est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Et le Luxembourg étant un pays ami au Rwanda, nous avons demandé que dans ce cadre-là, il puisse demander au président du Rwanda de cesser de faire la guerre chez nous, de faire plutôt la paix. Nous sommes ouverts, nous voulons coopérer avec tous les pays voisins. Nous voulons bâtir des projets d'intégration commune parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Même quand on a gagné sur la suprématie militaire, mais on en sort toujours avec des pertes en vies humaines, des pertes en matériel, des pertes en argent, des pertes en temps. Et donc, on a tout intérêt à bâtir la paix. Et c'est le message que donne partout où il passe le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, Paul Kagame na Rwanda bolukaka makambu yambala oyo bokozwa. Kaka ndenge son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a telemi boye avec détermination makambu oyo ekosila. Les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle. Environ une trentaine de militaires burundais bakitaki lobeleki na Goma na est ya République démocratique du Congo. Ba militaires oyo bazali déployés na cadre ya ba force régionale mise en place na ba pays ya East African Community EAC en sigle pour na ko tenter ko stopper avancer ya ba rebelle M23 pe ko bengana une centaine ya ba groupes armés oyo bazali ko semer terreur na est ya République démocratique du Congo. Esengeli ko yeba ke ba troupes oyo bazali déployés na Sake pe Kilolirwe pe Kinshanga et ezali na mission ya ko participer na retrait sans condition ya ba rebelle M23. Cela c'est pour matérialiser les cessez-le-feu qui intervient dès ce mardi 7 février, mars. Ensuite, c'est participer au retrait du M23. Pour un rappel, Kinshanga pe Kilolirwe ezali sous contrôle de la M23 depuis fin janvier. Yeah, Kejo! Mwana
Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo. Lelo formation ya qualité ezana kombo semoko Institut supérieur royal de techniques médicales ya Kinshasa, ISERTEM en sigle. Jeune finaliste, papa, maman, olingaka koyeko la médecine, occasion yango yepesa melibino. Boki mambangu na ISERTEM pour la formation ya solo avec ma personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kakate kasi na ISERTEM pratique ne pratique avec un bac pédologie. Boya et belé kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences, infirmière option hospitalière, technique de laboratoire, sage-femme accoucheuse. Bokanisi esili te ISERTEM azali kwasire esika ya kitoko pona ba stage na bino pe ba bongisa de bino bibliothèque moderne pona kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe aussi les formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour notre inscription, ba porte ISERTEM et Tikali Polele, ko banda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM Kin et Zwami na numéro 4774 avenue Bobozo, na Mandrandel na Kingabwa, commune ya limité référence rond-point TP. Tala tolo balisusu nini batindi kakangomba te. ISERTEM mbatambuta ya institut supérieur ya ba technique médicale epe sazuwa te. Yo. Oui. Chers compatriotes, faute ya sécurité na mboka, gouvernement ya République démocratique du Congo via ministre en charge ya gens, famille et enfants atalisaki ke ata manifestation moko te ekosalama na République démocratique du Congo kobanda le 8 mars kino le 8 avril 2023. Au-delà ya thème national où ezali axé sur la paix na période oyo bako organiser ba atelier de réflexion, ba journée porte ouverte, ba journée d'échange sur participation ya ba femme na processus ya pacification, paix ya reconstruction ya mboka, foire ya entrepreneuriat au féminin kosalama na palais du peuple, décoration ya ba femme pe ba homme oyo ba se distinguer na promotion ya makambo etali ba droit de la femme. Tenant compte de la situation sécuritaire préoccupante actuelle na mboka na biso, particulièrement dans la province ya l'Est, thème international ezali décliné en thème national o ezali bongo éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Bonne fête na ba femme nyonso ya République démocratique du Congo. Je vous remercie. Plus de 100 jours déjà depuis le comité de gestion Yassika et na tête de la Société nationale d'électricité SNEL SA, comité Oyekumba Maka, sous la direction du directeur général Fabrice Lusinde Walusangi Kabemba Oyazwa Kimanda, na chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de concrétiser vision naye au sein d'une importante entreprise Oyo à Salaka facteur de développement de la République démocratique du Congo. Et Sengali Boye Bake en 19 semaines, soit en 4 mois, ba résultat ezali déjà komonana pe ba avancée concrète ndenge quelques abonnés batalisi malgré oyo ya kosala etikali nanu ebele. Sans problème, à continuer à le mettre, à mettre quoi améliorer en gros ici, pour que les gens de la bord et à Caravana. Ok, nous continuons au sein de boulot, nous madame y a un à la tel ou la baninga, façon bango, batambola y madeno. Il faut ça na lokonomé moko parce que moko na biso le négocier. Je continue na changement ya mboka. Asa kana idée wana tina suka. Ya wana ndé évolution ya mboka, ya wana ndé changement ya mboka ndé. Pour le moment, exact à moi bien, mais ma fédère est léquée. Par semaine, au moins, la fédère 5 fois, 6 fois. Depuis Bango Baye, puis là, tu as vraiment la problème. Par rapport à Babu, Moussoussou Oyesala Makrepa ya Bajan ya SNEL sur terrain, Bakinois, Batalisa Kipe Boye.
bon surtout tuni bango balobo à partir à direction aya sur le terrain aya ko vivre ba réalité que je mona bango bayoka rapport et pas bato mais ba DG bakita sur le terrain bakita na bango te boko travailler kaka mokolo moko kaka ba fédérer l'été na ba pani ya potentiel bima sur le terrain banda kolandela koyoka plus oya bato wana te wana bon excusez nga na terme wana bamiyibi bameseni na bacorruption na bango ya kala yo yoka population ndenge ozoyoka biso po population ndako peso baréalité bakete akikasitere bangibisika bisika na bato na bakuwa kuna ezalaka nango te bakika bango moko pe sitere badeja ngokana bakini kuna akotambola pe sitere atambola pe kana kini na kati ya voiture tambola mokolo te bakika sitere mosusu nga nayebi so match ebandi bacorrompre ye na babiere akata courant mpo biso to mokolo neti nga tala suki ya pembe nga ya kotelema na bar mpona kotala match po omoni baninga no bazalaka wana babebisaki mosala mabe vraiment oyo lelo bato biso moko kofinga snel soki aye mokola match bocorrompre ye na masanga akati courant so match soki atali ke ono bino todeleste bino bosomba delestage nayebi te donc banda contrôle na yo banda na likolo oyo alandi yo na chef ya cabine sala nano contrôle wana kovanda na bureau te na kotala oyo ezali deja kosalama pour l'amélioration ya desserte électricité en quelques jours seulement. Il faut qu'on félicite équipe Mobimba Yasnel en commençant par comité de gestion oyo kumba makana Fabrice Lusinde Bakissa Besper ainsi que l'ingénieur pour la volonté oyo ba manifester afin de concrétiser vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukantombolo. Hey Kejo. Oui. Ah oui, en séjour dans la capitale mondiale, il y a Cobalt, la très distinguée première dame, Madame Denise Onyekero Tshisekedi, Yambamaki, qui toque avec un pacte paix idéologie, Lobieleki, tous mobilisés, locaux la Mutumoko, pour nous réserver accueil moko chaleureux dans la première dame de la République. Conduite na gouverneur ya province Fifi Masuka, épouse ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ki ba site ya ba travaux ya construction ya des ponts, à savoir pont Lufupa pe Ludi, ba ouvrage Oyo et ezalaki complètement détruit lors ya guerre ya 80 jours. Lelo Oyo ba zali kozongisa yango sous la supervision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pe avant visite Oyo, ba chef ya ba secteur pe ba chef coutumier ba remercier ki tour à tour couple présidentiel pour la confiance Oyo Bapesi Bango afin ya connecter ba pont Oyo déconnecté depuis Kala na reste ya province. Na message na ye tangwa ki maloba la très distinguée première dame a invité ki population ba soutenir ba autorité ya mboka Oyo bazali ko travailler selon vision chère ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juu ya kubasalimia tuonane juu ya tuonanaka na kufete na ba maman surtout hii mois de mars nilichagua kwa kuona batoto ya Kolwezi juu mimi na yama kazi yenyewe mama Fifi kwa natumika huku en tant que femme mimi na soutenir banamuke benye banatumikaka ngufu. Mpige mikono mama Fifi. Mpige na ba ouvrier benye biko bafanyisha makazi hapa mimi ni makazi ya ngufu sana. Ni banaume na ni banduku yetu mbapige mikono tumbaencourager. Ni sikukia na mimi mikono wazi mimi naleta ba mama cadeau juu ya fête ya mois de la femme. Je voulais tukapana symboliquement kikwembe na ba mama batendela kubadabuli. Mungu abalinde na bachungi. Asante. Aya maboko pamba poizo à zéro, jamais. Plus que moment social, la très distinguée première dame a memelaki bango biloko ya ndenge na ndenge, y compris mipiku ya maputa ya cher, po baeba ko célébrer malamu journée internationale ya droit de la femme le 8 mars. Boinde zalaka. Kejo.
Kinshasa eyinda kamabe temple de l'ambiance ya Tchangu aéroport bar Kimbuta cadre idéal pour na ba divertissement na bino pe pour na ba détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique zéro infection et senga kande boye ozo melane siga kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague za makasi deux fois te au Tchelibaya to lambeli yango. Donc désormais ezala po na ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye malamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te nani akoloba lisusu. Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo. Vraiment, la presse sur l'heure de ça, c'est pas normal. Bourgmestre adjoint ya commune ya Limité, le très dynamique Excellence Isaac Mukendi a quitté il y a quelques jours na terrain en activité pour nous sensibiliser ba vendeur au opéraka les longs ya terrain Masamba tozali a on a 13e rue résidentielle na commune ya Limité afin que bayeba kolongola biloko na bango po awe ezali bisika elongo banité pour na activité na bango malgré délai de grâce o ya pesaki bango avant début à l'opération et l'autre mon côté et salamaki. Je remarque que sur l'aire des jeux il y a des comment est-ce que vous avez permis à ce que les gens construisent tout autour? Comment les enfants vont jouer au football alors que l'emprise les espaces l'aire des jeux? C'est pas moi qui ai permis aux gens. Qui a permis? Bonjour madame, ça va? Je suis venu vous voir par rapport à votre occupation sur l'aire des jeux. Je remarque que vous avez vraiment beaucoup de vraiment en fait de terrain alors que c'est un terrain de Yango wana lobeleki, l'homme de terrain, les très dynamiques Excellence Isaac Mukendi a passé qui en action na cadre ya assainissement ya ville province ya Kinshasa, lancé lobeleki kuna na gouverneur ya ville Gentili Ngobilambaka pour na kosala évacuation ya ba marché pirate oyo esalama awa na terrain ya football imaginé bino moko botala neti kaka bozalaki. Prenons parole, bourgmestre adjoint ya commune ya Limité, les très dynamiques Excellence Isaac Mukendi azalaki na bamo juste. Oyo ezali terrain ya balle, eza esika ya kotia marché ndenge tomoni wana te, eza esika mpe koteka masanga. En plus ya makambo ya masanga la nuit awa oleki kokutana bamesa na katikati ya terrain et makambo ezosalema eza même pas propre ya koloba ngo même devant la caméra. Et donc on a sepé ma place finalement initiative donc vous voyez on a débarrassé esika opo ezali terrain à l'état, eza terrain à commune, eza marché te, eza esika koteka masanga te, eza esika ya lisano mpona bana. Bana biso bazobeta bale bandolation bazobeta bale pendant azobeta bale azonyata na lokolo azonyata biloko ya propre te et ça nous en tant qu'autorité communale la raison ça sur la police puisque on a numéro 1 il mettait centre
retirer les commandants sous cette visite par rapport à ces nous ne voulons pas que Bissot la commune Titi, que ça les moussales à débarrasser l'objet d'ango, ça doit beaucoup être sur notre base. On finit dans la police de bas et Bissot et d'ailleurs, quand ce sera débarrassé, au moins on a mis il y aura des gens qui vont venir pour essayer d'améliorer encore ce terrain pour en faire ça la base de possibilités pour la norme. Sur place Kagawana, population bazalaki d'accord pour na musala kitoko oyo excellence Isaac Mukendi azali kosala sur terrain. Excellence Asa Moussa donc Fatih Beto. Oui, bien Mathieu Beto. Excellence Asa Moussa Kitoko. Donc il n'y a pas match. Ah oui, aboya naye bureau ya luxe, aboya mopepe climatiseur, apona naye terrain boende zalaka, mboka il faut ezala na image ya malamu, telle est la volonté ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec Isaac Mukendi, limité ya lobby et koleka ya lelo. Yeah, keyo. Oui. Date c'est le 15 juillet 2023, des alliés retenus pour la élection na Fédération Congolaise ya Football Association, dirigée na comité moko provisoire, organe fêtière ya football congolais, et kozonga enfin na régularité 2 ans après départ ya ancien président ya FECOFA, Constant Omari Selemani Oyo Abouaraki tablier le 16 juin 2021 suite ya scandale moko na niveau ya instance ya football international, na faveur ya élection Oyo na juillet prochain, Fédération Congolaise de Football Association azali cause la certification ya bastati na ye ya sika Oyo azali na ministère ya justice pe publication na yango na journal officiel loko eko clarifier makambu ndenge FIFA pe CAF ba imposaki suite ya gestion ya mabe décrié au sein ya Fédération Congolaise ya Football Association. Et espérons que cette fois-ci Fédération Congolaise ya Football Association ekozwa mokambi moko oyo kozala digne pe capable ya ko relever niveau ya football congolais oyo ezali en perte de vitesse sur tous les plans. Affaire à suivre. Oui, bien aimé. Temaleleza Kingakati. Simba Mninga Yebise Kingakati. Kingakati. Hein? Tu peux mettre Tisikoki. World. Bibi. Avancez ça. Demetemeza Kingakati. Pourquoi n'a pas ni Kingakati? Ça va d'aller avancer. D'aller avancer. Bien aimé Kingakati, ça city moko malamu. Amen. Kingakati so lingo mona lion, olingo mona gepa, olingo mona mukomboso, olingo mona bikolo nazo oke wapi? Kingakati. Est-ce que je peux avancer? Avancer. Sénateur, est-ce que je peux avancer? Oh, bien aimé. Kingakati esika moko malamu. Papa, avancez vous attendez. Université ya Kara, bien aimé na versé cette lobby boy. Bien aimé. Mutu nyo to konfinga yo. Ba ko lobela yo. Mais si là si salon, est-ce que je peux avancer? Avancer. Oui, les mouches n'est pas benga, est-ce que je peux avancer? Avancer. Et bon non pas terre. Bien aimé sénateur. Est-ce que y a ta pesa mena bien? Voilà, Université Kara. Université Kara. Bozalaki tellement belé en Kolanda, édition ya Mokola Lelo, merci pour la confiance et fidélité. Bama tabaki trouble comme belé na préférable Ekeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.